ndeko na ngai mbote. Ezali ngawa yo GMM, éveilleur de conscience. Nazali sio kozwaki temps na yo ya komedite na mai nalobaki na ba podcast na ngai ya bambala oyo eleki. Soki te nakosenga na yo bandana oyo ya kala, sinon oko comprendre eloko moko te. Thème oyo ezali tellement complexe. Merci. Ce que vous allez continuer koyoka ngai, c'est que okomi prêt ya kozwa destin na yo na maboko. Okomi prêt ya ko maîtriser vie na yo. Okomi prêt ya ko ndima responsabilité oyo pouvoir na yo ezali kosenga. C'est que tu es prêt à une prise de conscience. Tu es prêt à sortir de ta zone de confort. Tu es prêt à assumer tes responsabilités. Tu es prêt à une nouvelle vie. Et je t'en remercie infiniment. Okomi prêt ya kokola, pe ya kondima changement na bomoi na yo. Natondi na esengo na motema. Lelo tozali kokoba na numéro 5 ya ekokomela yo kaka oyo ozali kokanisa. Na numéro 3 tosololaki sur constitution spirituelle na biso. Tosololaki lisolo ya bosato na biso. Tozali constitué na esprit inconscient to subconscient, esprit conscient et puis âme. Lelo tokosolola en profondeur sur le subconscient. Jardin na biso na ndenge ya kati. Le subconscient ezali lokola disque dur ya ordinateur na biso. Ebombaka makambo nyonso tu oyo tondimaka. Makambo nyonso tu oyo tomesani koyoka pe tondima. Yango ejujaka na yango te. Ezwaka nyonso tu malamu to mabe. Pasi to bisengo. Bolingo to koyina. Nyonso tu ekomamaka to elonamaka na jardin na yo intérieur. Donc na subconscient na yo. Olinga te. Ezalaka kaka bongo. Moyen changer yango pe ezali te. Ba éducation na yo ya école na bomwana. Ba éducation na yo ya famille to ya environnement social na yo ekomama na subconscient na yo. Ba croyance na yo nyonso tu na ba influence ya bato misusu oyo osila kondima nyonso tu ekomama na subconscient na yo. Donc ezali lokola buku moko ya munene esika bezaleli na biso to comportement na biso ekomamaka. Tango tolobaka ngai nazalaka na ngai kaka boye, elakisi ete ezaleli wana ekomama deja na subconscient na yo. Tango tolobaka ngai naliaka eloko oyo te, elakisi likanisi to croyance wana ekomama na kati ya subconscient na yo. Nayebisaki bino ke liloba elataka nzoto. Kolata nzoto elakisi ekomi ya yo. Donc ekomami na subconscient na yo. Yo na liloba oyo sili kondima bokomi moko. Par exemple, oswanaka na mutu moko oyo apesaka yo kanda mingi. Okangela mutu wana kanda. Oyina ye. Mokolo kokutana na mutu wana, bien que mutu yango azali na esengo ya komona yo. Yo de ton côté, okangi elongi. Oboyi kopesa moninga na mbote. Batuni yo pona nini? Ozongise yano. Moninga wana apesaka ngai kanda na 1997. Bomoni alobi 1997. Mais sikoyo tozali déjà na 2020. Kanda ya 1997 ekomama déjà na subconscient na ye. Et bien que tozali na 2020, kanda wana ezongi tango amoni moninga na ye. Kokamwa te. Ba émotion ya kanda esi ebima na esprit na ye conscient depuis 1997, mais na esprit na ye subconscient, na esprit na ye inconscient ezalaki nanu. Na bilanga na ye mbuma oyo alonaka na 1997 esi ekoma nzete, mi ye ayebaka te. Lelo oyo oyebi ndenge ezalaka.
okoki kolukela yango solution. Ce dont tu es conscient, tu peux le contrôler, mais ce dont tu n'es pas conscient te contrôle. Rappelle-toi na dicton oyo. On récolte ce que l'on sème. Okobuka kaka oyo okolona. Tolona kana bilanga. Siko bilanga yango nde nini na kati na biso. Oui, subconscient na yo na yangai ezali lokola bilanga. Esika tolona kabiloko nyonso oyo tolingi kobuka lobi. Kobosa na likambo oyo te. Subconscient na yo ezali bilanga na yo ya kati. Mosali bilanga asalaka nyonso tu po ete bilanga na ye ezala na bosoto te. Alongolaka matiti nyonso ya mabe po mbuma aloni ebota malamu. Sikoyo yo na ngai, est-ce que tolongolaka matiti na biso ya mabe? Est-ce que tolongolaka makanisi na biso ya mabe? Toto tikaka yango ekola kaka bongo yango moko. Ozwa conscience ndeko nanga. Nakosenga na yo kobanda lelo awa osi oyebi ndenge fonctionnaka. Otala ilanga na yo na bokebi nyonso. Tala yango consciemment. Otia mwinda na kati ya bilanga na yo po okoka kolongola maye nyonso ya mabe. Olongola kanda okangela ndeko na yo. Olongola kanda okangela mwasi to mobali na yo. Bref, longola basusi to ba pensée négative nyonso tu oyo ezangisaka yo kimia. Parce que nyonso oyo ezali na bilanga ekolaka. Olinga to olinga te. Zwa conscience. Nous devons obligatoirement nettoyer notre subconscient. Et en le nettoyant, on ne combat pas, mais on se sépare gentiment des mauvaises herbes. Matiti oya mabe, oye moni sami, kabwana na yango na bolingo nyonso. C'est ça le pouvoir du pardon. Kobengana ete, akokende te, yonde mutolo na kiye, donc ndima ye, pe kabwana na ye na bolingo nyonso. Azali mwana na yo spirituellement. Soki opesi bolingo, akokende na kime nyonso. Il est dit que le pardon libère. On ne chasse pas les pensées négatives, on se sépare d'elles. N'oublie pas que c'est ta progéniture. Comme vina yo ya lelo, ezali résultat to conséquence ya oyo lona ki lobi, linga siko yeba, nino kolona pozwa ba résultat ya sika. Mais kobosana te que il faut obanda nanu kolongola matiti oyo ya mabe na bilanga na yo avant obanda kolona mbuma ya sika. Sinon te mbuma ya sika ekokola soki moke te. Mbuma ya mabe na ya malamu ekolaka esika moko te. Linga oyeba oyo lingi. Sala choix na yo. Soki osali yango te, bato misusu bakopondela yo choix na yo. Mokili ya lelo ekomi na makambo ebele. Ba opportunité na ba tentation ekomi ebele. Ba réseaux sociaux ekomi ebele, donc influence to manipulation ya libanda na yo ekomi mingi. Soki o protéger subconscient na yo te, okomi esclave ya ba réseaux sociaux, okomi esclave ya TV to ya ba journaux. Tala kaka ndinga na yo oko comprendre. Ba réseaux sociaux to ba émission ya TV et comment ko diriger vie na yo. Zwa conscience que il faut kanga porte ya bilanga na yo. Kotika te nyonso elobami ekota na bilanga na yo. Ezali très important. Esprit na biso conscient, cerveau to mental na biso, ezalaka très attentif na makambo nyonso oyo ezali négatif. Or soki ondimi eloko ata eza mabe, ata ezali négatif, ekolona na bilanga na yo. Mais conséquences nangonde oyebite. Na ebite combien de fois il faut na répéter likambo oyo. Protéger bilanga na yo. Kobanda lelo oyo
protéger bilanga na yo, donc protéger subconscient na yo. Yango nde esalaka bomoi na yo. Bato mingi basambelaka po bazwa musala, mais inconsciemment bazali ko confesser chômage. Bato mingi basambelaka po bazwa succès, mais inconsciemment bazali ko confesser ba difficulté to bozangi na bango. Bato mingi basambelaka po bazwa libala, mais inconsciemment bazali ko confesser célibat na bango. Bato mingi basambelaka po nzoto na bango ekoma kolongono en bonne santé, mais inconsciemment bazali ko confesser fièvre to bapasi na bango. Donc bato mingi bazalaka na bango ba victime na bango moko et non victime ya diable. Sois attentif à ce qui se passe en toi. Sois attentif à ce qui se dit en toi et sépare-toi de ce qui ne t'apporte rien de positif dans ta vie. Protège ton jardin intérieur jalousement pour ne pas être contrôlé par autrui. Nous avons souvent tous tendance à donner aux autres l'occasion de créer notre bonheur. Et pourtant, c'est notre malheur que nous nous créons. Sois le maître de ton bonheur. Sépare-toi des ivraies avant de s'aimer le vrai graine. Les graines que tu veux voir grandir dans ton champ. Okoki lelo ko banda ko luka ba makanisi nyonso ya mabe na kati na yo. Pe ko kabwana na yango. Me ko bosana te ko kabwana kaka na bolingo nyonso. Ko kabwana kaka na bolingo nyonso ekoki ko kamusa yo. Me okoki ko tuna ngai na kozwa temps ya kolimbolela yo yango. Okoki lelo oyo ko banda ko désherber bilanga na yo. Okoki lelo oyo ko longola matiti ya mabe na bilanga na yo. Okoki lelo oyo ko lona mbuma ya sika na bilanga na yo. Zwa temps ya ko méditer na mai na lobi na podcast lelo. Senga discernement na katikati na yo. Podcast oyo ezali na mozindo mingi. Bandele yango atambala misato po yoka. Po kati na yo yoka message eza na kati ya podcast oyo. Soki okomi prêt, osali premier pas. Malembe tokokola elongo. Pona lelo nasuki awa. Toko continuer thème na biso semaine prochaine. Soki makambo na oti koloba esepelisi yo, okoki kokoma abonné, ofini na bouton oyo eza na se s'abonner, ofini pe na ngonga wana oyo ezali na se, pona ete soki natie eloko ya sika na chaîne oyo, okoka kozwa yango pe oyoka yango. Nakosenga na yo pe lisusu soki osepeli, opartage video oyo na bandeko misusu po biso nyonso tokoka kokola elongo na tina ete toyeba oyo tozali, tokoma kosala makambo oyo biso moko tolingi tosala et non tozalaka kaka ba victime. Soki tolongo ba victime, tokokoma ko décider sur sort na biso. Tola mukandeko, tango ya mbongwa na ekoki. Merci na écoute na yo. Tomonani na Pose Boya.